Mbote na bino bandeko balandi ya PSB Télévision tokutani lisusu pona deuxième partie ya découverte ya libongo awa mingi ezalaka nde commerce ya masangu ya fufu ya nguba pe na mafuta ya ngwana nde ezali caractéristique ya libongo oyo fufu oyo bomoni eutaka na ancienne province ya Équateur, euti na Lisala, euti na Mbandaka, euti na Gbadolite, euti na Bolobo. Bisika nyonso oyo eutaka nzela esalaka transit na province ya Bandundu, le grand Bandundu, particulièrement na ba port oyo ezali notamment na territoire ya Inongo pe na Yumbi ezali bamboka oyo ezali pembeni ya ebale nzela nde biloko mususu ekitaka po eteka makuna pe biloko mususu emataka o bazwaka na bamboka wana po eya kosuka na Kinshasa. Bino mo bozali komona quantité ya fufu oyo ezali awa na libongo ezali tellement ebele bozali komona basak bozali komona bamama mususu bazali koteka yango na babassin misusu bazali koteka yango na bakantine to pe baso nyonso wana ekendaka na centre ville ya Kinshasa mpona koalimenter bawenze na biso ya minene oyo eyebana na centre ville. Voilà awa nde esika fufu eutaka. En tout cas fufu ezali ebele a quantité industrielle ba commerçant bayaka nango mutu na mutu selon ba capacité na ye ba o bayaka na ba 10 sacs bazali 100 sacs bazali voire même 200 ou 500 sacs yaka awa selon ba capacité ya mutu na mutu. Côté wana pe ba porteur batikali simate bazali bongo kosunga ba mama o basombaka awa pona kobimisa yango na libanda pe ezala acheminé na ba véhicule oyo yaka kosala transport awa. Donc ndenge bozali komona awa ba fufu oyo ezalaka kaka libanda boye dépôt ezali te wenze oyo etongama ezali te ba mama batika kaka na se ya moi esika ya kobatama pe ezali te. Donc soki mama aye koteka awa akovanda kaka esika avandi ne bomoni bango bavandi na bakiti boye atika parasoleil a mibateli ateki soki asilisi koteka azwi babashi ezali wana pembeni nde bakocouvrir basak ya fufu oyo pe bakei bakoya kozonga lisusu lobi. Donc motu na motu ayebi esika biloko na ezali. Donc moi toloba mesa ezali te po mesa ezate nde bomoni bino moko ezoteka makaka na mabele. Donc biloko bomoni bafufu oyo yango nde siki ezouta ezali kouta na babalenière ya minene babalenière en bois après batie yango na pirogue bois tout ba porteur ba memi yango nde bakoya kobimisa yango awa si ko installer yango esika oyo commerçant azali koteka. Voilà. Bonjour papa. social bazonza akita dollar ezaki na sel papa alobaka tokoni kofirwe mote 3 minutes tika baloba bongo na kanga bana batala bongo bela babondi kando zolo babongo skabwelo naye mwana tefe olinga
Awa tozali effectivement na fleuve Congo mai monene yo bomoni yango nde kaboli Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Voilà, babalenière ezali ebele awa esalaka transport pratiquement chaque semaine entre Kinshasa na ba province o ezali na côté nord ya République démocratique du Congo. Yo le kambala moko. Balenière oyo ko voyager non? Oui, oyo ko voyager. So toko lobisa mwa bato mukie o ba ko voyager. O ba zo voyager. Toya? Zideli loba. Attention. Yo le kambala moko. Vrai chéri, hein?
balobaki yango ki bamama bavandaka kaka na baparasoleil na motu yango wana bomoni bino moko na baimage na koto mpe mama azali koteka na bamboka esika bacommerçant bakendaka bandeko bazalaka kuna basalaka parfois échange ya bilamba na biloko bango bazali koproduire. Par exemple soki okei na biloko okei par exemple na bilamba to na banzungu na biloko oyo eutaka na Kinshasa omemi yango kuna ozali na facilité ya kosala échange na fufu to na bimpuka principe oyo eyebana mingi na économie. Donc soki biloko ezali mingi na marché prix nango ekitaka pe soki ezali moke na marché valeur nango emataka neka balobaka na français ce qui est rare et cher. Voilà, to continuer toujours kotambola awa en tout cas ezali port ezali wenze ezali nyonso à la fois. social, dollar les amis la scène. Papa, La
Télévision. Le lune à 19h30, là le plus jeune à 10h30. balene oyo kovoyage no soko tokolobisa mwa bato mokie oyo bakovoyage oyo bazovoyage toya zide liloba yo leka mbala moko
Yo le kamba la moko. baleni oyo kovoyage no oyo kovoyage soko tokolobisa mwa bato mokie oyo bakovoyage oyo bazovoyage toya zile liloba Attention. Yo le kamba la moko. Il y a le bon sang partout, il y a le père, merci ma soeur.
télévision. Le lune à 19h30, là, le plusieurs lune à 10h30. Il y a le bon sang partout, il y a le père, merci ma soeur. Attention.